Bande combo Tanabiso, Bozolabiso na lesavertis.net et aussi na Katia YouTube, na chaîne Nabiso à YouTube, Nzamba Pambola Bino na Moma Onyo Soboko Zwa Libaku ya Kolanda Biso. Boebi ke biso to yaka liboso na bino na maloba ya Nzambe par rapport ya oya zucha na kati na biso. Boebi maloba ya Nzambe ezali bo moi, maloba ya Nzambe ezali o epesaka kimia na kati ya mabota, maloba ya Nzambe ezali ye moko Nzambe. Po ya lobi ke azali nzela solo pe bo moi. Yesu Masia ali nzela solo pe bo moi. Mutu akolanda Yesu Masia akokisa masoni te. Soki yo ozamona na Nzambe, ozolandanga na moma oyo, maloba oyo epesa lisusu kondima na kati ya bomoi na yo. Soki ozape mwana na Nzambe te ozolanda ngai. Na bike surtout biso batolobaka donc lingala na kati ya ba internet tokoza peut être ba champion na kati ya monde pour le moment. Pourquoi? Puisque makambo kotala eza tellement ébélé, politique epai, musique epai, donc ballet epai, nini susu, ni ba théâtre epai, makambo ébélé, rumeur epai, makambo ébélé le kanakati ya ba internet chaque jour, chaque minute, le temps na la vidéo, na habité boni ba la vidéo na kati ya mokili mobima na kati ya Congo, na Angola, na Brazzaville, c'est pas. C'est-à-dire c'est pour vous dire que makambo Nzambe ezali important, mais moko yo sala nini ke batu basa kolanda makambo zo pesa bo moite malheureusement. Batu ba kolanda makambo pesa bo moite, batu bali ko zala mingi basa mingi attirer na makambo ya mokili, batu basa mingi attirer na makambo zo pesa bo moite, batu basa mingi attirer donc na ballet, batu basa mingi attirer na musique, batu basa mingi attirer je ne sais pas na ba théâtre, batu basa mingi attirer na politique, surtout politique. Mutako vanda pendant toute la journée atala neka donc ba vidéo ba politique, atala balobini na opposition, balobini na majorité, balobini na présidentielle, balobini na c'est pas quoi na ba député. Ozotala makambo na nyonso tout, mais entre temps bat oyo ozotala politicien osala musana ya politicien. Après avoir koloba na parlement ba kofuta mbongo. Après avoir koloba je ne sais pas donc na ministère quelqu'un ba kofuta mbongo. Mais yo zozwata na yo ozo kotala yango ozobebisa d'abord misu na yo puisque misu ebebaka po ozotala mingi, et puis ozobebisa courant na yo puisque courant na yo pe ozofuta courant na yo, ozali kobebisa ta na yo puisque ozolanda makambo oyo ozopense ke kopesa bo moye. Bo imaginer bato bazaki na Kinshasa na ba année 90 politique banda makasi depuis kala. Mais bato asana ba année 90 boko comprendre que makambo mingi ezaki koloba esale makakutu te radio ba mindele ba lobby, radio ba américain ba lobby, ba président bazo changer misusu bazo ya na kati ba Amérique na ba France, mais ba Afrique tika la ba président na bozo vendre na bango banda tongo banda une année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans misusu to sala ba 30 ans. Pourquoi? Puisque bozo yebate ki bozo l'exatan na bino makambo okuteza kutu ya bino te. Balobaka si tu t'occupes pas de la politique s'occupera de toi. Et ça peut-être ya solo. Mais ce qui politique ko s'occuper na yo na ndenge mo ko zo basu mambo sala te, je pense que tu auras des problèmes. Yango c'est important de comprendre que biso tozo ko pesa message oyo on a beau comprendre que même soko lingaka bale, même ce qu'on lingaka film, même ce qu'on lingaka théâtre, même ce qu'on lingaka politique, même ce qu'on lingaka je ne sais pas musique, tout ça. Et bongi oeba qu'il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Chaque chose a son temps. Et là qu'on a tangu na yango. Mabala mingi bebi pona mambo internet oyo. Na ba portable mobile ya tchaba code, moi ça tchaba code, donc botala bo vanda ensemble bo pesani mi Congo muso bomba po muso mona écran na été puisque ba bloko bizarre yango bande ko makambo nyons tout ezali ba biloko ezo mi biso na mabe na kufa liboso banda na kati ya libota. Soza marié, moi na yo makambu na yo ayebaka te, mobile na yo makambu na yo ye ayebaka te. Mais bozo vanda pourquoi? Bozo vanda na kati ya libota yango, bozo vanda ndenge nini bana suboza na bana ba okola ndenge nini. Bozo communiquer eloko nini pa ya bana. Ba famille mingi sous ba famille africaine, ezo beba pourquoi? Puisque éducation ezali sous te.
ata na poto, ata na Afrique kutu eleki sou koleka, puisque bana bakomi kolie sa ba parents tellement que eza pasi. Que moi na azana 18 ans, 19 ans, yé mutali sakanda kuna bango, papa sa na loko sou ya kolobate, maman sa sou na loko ya kolobate, donc tu inverser ba valeur. Yango na sa koyeb sabino boye, en général, mutu nyonso azana matoi. Soki bolingi bo plaire na Nzambe, soki bolingi bo sa makambo malamu, faut bo plaire na Nzambe. Soki bolingi bo avancer, il faut bo sepelisa nde nkolo. Bato batangaka Bible, bakomi loko bato batangaka Bible te. O batangaka Bible te, bakomi loko bato basa plus na intelligence, na sagesse même. Oza chrétien, mais oza muto opposition, to muto pouvoir, c'est-à-dire oyinaka bato mususu. Tu te dis chrétien, mais tu as la haine. Oza na koyina na kati ya motema na yo. O muto na nga alingaka ete aza muyibi. So batuni ayiba kinini o azo yiba mboka. Mais mboka ngosuko eza nini? Eza yo to ezali ele loko. Chaque muto sa eloko na ye. Yesu Masihi etangu disciple azotuna ye par rapport ya nini ya kofuta impôt to na kati ya Matthieu. Atuna est-ce que tokofuta mpako to tokofuta mpako te. Yesu ayebisi ya bitala. Na kati ya billet omone longa nani? O ya César alors. To pesa ya César o ya César. Ça dit quelque part eza koloba kena makamsusu etali yo te, mais quand tu le fais puisque tu dois respecter les autorités, tu dois respecter le principe. Po bozala bien bandeko bongi bosala nde Nzambe, botala nde Nzambe, surtout bino boza ko se dire ba chrétien ba serviteur. Omona mutusu sami bengi pasteur, mais asala ni makambuda na ndenga donc akozwa na ye musicien asa ko interviewer, akozwa na ye faux pasteur asa ko interviewer, akozwa na ye mutu wa théâtre asa ko interviewer. Pourquoi? Puisque pona ya so mwana tike musa na eza ko sa ba interview. Azo bosa na que si vous êtes pasteur, il faut amener la parole. Azana est majorité, azana est pouvoir, azana est beau. C'est-à-dire azana parti pris. Oh, parti pris, ça l'isumu. Bande ko boye ba bo comprendre makambo. To tanga muke na kati ya Ephésiens chapitre 5. Na verset 1. Et le Bible, soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés et marchez dans la charité ainsi que Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Ça dit tout tambola, tout ça là-bas imitateur ya Yesu Masiya. Tout tambol, tout ça va imitateur il y a Yesu, puisque la Bible dit ici, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants donc bien aimés. Tout ça va imitateur il y a Nzambe le kola bana. Tout tambol na kati ya bolingo ndenge ye moko Christ alingaki biso pa mi pesa ki mbeka malamu pona biso. Et puis tu continues à dire que non, que la fornication ni aucune impureté ni la cupidité ne soit donc même nommé parmi vous. C'est makambo to te kabino bandeko chaque fois awa. Fornication makambo ya salité ya mabe donc impureté bosoto, cupidité le koso mbongo. Oza chrétien moza le koso mbongo. Oza chrétien mozali cupide. Donc un chrétien cupide. Yo munaka mbongo to so moni mbongo moteme ko beta mbango non et donc ba pièce on a ba lias on a fona zongo un jour. Ozo tuna mais pourquoi est-ce que biso ba chrétien comme ba millionnaire yo chrétien ozo penser comme un millionnaire ozo ebate que so comme na mbongo belé ma camper baksamaka ozo ebate que so comme na mbongo belé ça peut aussi refroidir même ta foi ou ta relation avec Dieu. Ozo ebate que Nzambe so ka pesio mbongo akopesa opona yo moko pona bato basa tout na yo. Mais yozo linga okoma ozo à tout prix ozo na mbongo molingo ozo toujours à tout prix ozo na ndako somi bandako misatu mine mitano somi di ndako mais ozo ebate que vie chrétienne na yo na vie ozo vivre na mokili ozo ba ko peser te ko eba balance za côté nini il faut travailler plus bande ko bo comprendre makambo oyo cupidité eza na kati na binote etanga même na kati na binote c'est-à-dire le koso ya mbongo etanga même na kati na binote ainsi qu'il est convenable à des saints eza bongo nde fo ba santu bazala mo santu sa mutu ayambi Christ parce que Christ so va na kati ya bomoi na yo na kati ya donc esprit na ye va na kati ya bomoi na yo et ko purifier nyonso.
Vous comprenez que dans l'Apocalypse, alobi que nazali ko beta na ekuke ya motema na yo. Soko yoki mongongo fungoli na kokota na kofanda na kati na. C'est-à-dire so Yesu afin na kati na yo, au comme donc 1 Corinthiens 16 donc 3:16 lobi que toali ba temple, comme temple ya Nzambe. Au comme mo santu. Au comme mutu o asa bule mutu oyo asa na masumu te na kati na ye. Comme nous devons vivre selon penser à Nzambe, non penser à Mokili Awa. Qu'on n'entend ni paroles grossières, ni propos insensés, ni de plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, mais plutôt des actions de grâce. Bayo kamakambo bo sotote, makambo zangati na te ba futilité. Osala ka ba débat ezanga mutu na makolo. Ba débat kutu okutu zo maîtriser te mo ngusa ba débat yango wana. Et bongi to sala ande ba action de grâce. So ozangi likambo koloba yembela tam kolonzembo. So moni ke likambo débat lingo koya tika débat kumisa même kolo. Ndeko. To continuer à kotanga. Car sachez-le bien qu'aucun fornicateur, ni impur, ni cupide, ni qui est un idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Mutu o nyons tu azali, n'est-ce pas, na impureté de bosoto. Mutu nyons ali cupide, le koso mbongo. Oboya ko kabambongo surtout. O azali donc idolâtrice, c'est-à-dire soko zo kumisa zo linga mbongo mingi komi ti okumisa ngo, okomi ko kumisa o to bengi maman, c'est-à-dire esprit ya mbongo. Batouana passe un héritage na katia bokonzi ankolo te. Et puis de continuer, que personne ne vous séduise par de vains discours. Basu ba koya ba ko biso que non deko. Makambu frère zoloba neza yango te. L'or et l'argent appartient à l'Éternel. Biso to bana nzambe futu na mbongo, futu la ta bien, futu la kitoko ndeko wana ba vains discours. Yesu Masia zaki na mokili azaki nzambe, mazaki même pas na porte-monnaie. On a kopesa mpako fatinda dans katinda disciple na mai ake au péché pas wa mbongo pièce na kati ya mbongo na kati ya munoko ya mbisi. Ye moka sa ko déclarer que ça même pas na place ko lala. Yezo ebisanga makambo ko tonga palais ya ko somba ba avion ya ko tonsa ba banque donc ba banque. C'est pas ça, on a 20 donc 20 discours. On a dit que non, tout le monde a séduire bino na 20 discours à bongo. Car à cause de ces choses, la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Na cause de makambo, ceux qui ont ba discours, ba 20 discours wana, quand dans nzambe kuya na katia ya bana oyo ya rébellion, bana basa mutu mangongi matoy mangongi basa ko que la nzambe te. Ne soyez donc pas leurs associés. Bon c'est la même na bato bongo te. Muto yeso ka vandika ka ono ngai neza boye. Fona tonganda ka ya 18 chambres ngai. Fona sombo mutuka ya 6 mètres ngai. Fo vanda ngai. Koza même na bato bongo te. On va ça irréaliste. On va dire qu'on pensait que pour mieux vivre, il faut voir le matériel de ce monde. Pour mieux vivre, il faut voir l'argent, beaucoup d'argent. Pour mieux vivre, il faut voir des maisons. Non, c'est pas ça. Ndako moko la causa na mbetu ka moko. Ngana na muna te mutu moko atongi ndako munene atie ba chambre belé na ba mbetu belé lelo lali awa lobi alali kuna na muna yango te amwe ke na film mais na vie bona na muna yango te. C'est pour dire quoi? Et dit ko ba ke non mutu atoza na 5 voitures pour sa voiture moko à la fois. Même on sali cortège on va na voiture moko liko ba ke non biloko mokili de fois et comme na niveau ezaka et comme na vanité et comme na ngo ezangi na ngo tina ndeko na ngai. Comprendre makambo mon frère ma sœur. Car vous étiez autrefois ténèbres mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Liboso bozaki na kati ya molili bozaki na molili loka donc muto za molili. Tu étais noir ténèbres. Mais ce qu'on commis lumière, puisque Yesu comme ça lumière du monde. Yalobina biso vous êtes la lumière du monde. Biso banzambe to ali mwinda pole ya mokili. Oh la lumière ici est une vérité, peto, kimia, bolingo, boboto, esengo. Même si vous avez l'autre côté, vous avez kimia. Parce que vous avez bazana kimia. Si vous avez na esika, vous avez kimia.
yo tango yene sika banyesu babalisu ba pesi mikongo po oza muta ko ina oza muta ko finga oza muta ko chola oza muta vivre na kati ya molili boza ki kala bato molili mais ce que bakomi bato lumière bato pole donc faut continuer ko vivre na kati ya pole yo ka bible continue ko baboye conduisez-vous donc comme les enfants de la lumière bo ou meloko bana o basa na kati ya pole na kati ya lumière po muta na kati ya lumière asala ka mabete po bako mona ye tout le monde même na kati ya ba cité na kati ya ba ville où na nini na comment dire na banditisme mingi basala nini ba chaka toujours minda partout pour na molili kima de façon que lumière ekota pour ce que lumière ekoti ba to bako banga ko sala mabe ya muni muyibi ayibaka mingi kana butu muyibi ayibaka mingi na butu asasa bomaka mingi na butu puisque ke na butu eza place molili ezali ba to bako mona ete. Car le fruit de l'esprit consiste en toute bonté, justice et vérité. Pourtant, on a na pole, na lumière. Wana ezali lokola on a esprit, n'est-ce pas? Donc fruit à esprit. Donc fruit à esprit, ozali nakatia kimia boboto et puis nakatia justice et puis nakatia bosolo vérité. Pour continuer, éprouvez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les. Palobi, de éprouver oza malamu, bosala, de bo peser, botala eloko niza malamu, ponankolo. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous parlons, on y stozolo batole qui doit lire ça la photo tala sur eza malamu ponankolo. Est-ce que makambo na zolo beza malamu ponankolo? Est-ce que vidéo na osala ngo eza malamu pona nkolo? Est-ce que makambo na zobimisa na munoko na ngeza malamu pona nkolo? So eza malamu pona nkolo, amen. Yo peta ngozo kanga ozo tala ngai. Est-ce que tango zo zwata na yo tala ngai au ozo tala ngai pona kochola ngai? O tala ngai pona ko comprendre, o tala ngai po omonika ka lien, to tala ngai po vraiment eza pona ko sepesa nkolo niko ka parole nzambe. C'est ça la question que tu dois te poser. Et puis tu continues dans 11 lobby et ne participez pas aux œuvres infructueuses, donc infructueuses des ténèbres, mais au contraire condamnez-les. Bon participer na kati ya misala o ezanga bambumate misala ya molili mais bo sa nini bo condamner ngo makambo biso to sala kape yango wana. Surtout moi likambo eza malamu te to kondana kango pe to ali ko telemela yango puisque eza nzambe te to ko telemela yango soki pasteur ayi ko kosa yo ke pesa dimpo nzamba afungola manisa likolo to ko telemela yango puisque c'est même pas ça le sens de ces versets n'est même pas ça soki pasteur ali ko sembla pona olbi ke pesa offrande du prophète donc to ko telemela yango puisque to ebi que ce n'est pas comme ça soki mutu alingi assemble pona olbi que non pesa offrande je ne sais pas pour être guéri to ko ebi ça que yesu asala yango te so yo sala ngo za mutu lokuta to ko telemela yango to ko zwa part na biloko ya bongo te. Et puis de continuer car il est honteux de dire les choses qu'ils font en secret. Ezam naksoni ko makamsu basala na kati ya molili puisque makamsu ali basala na molili atangai na ko na kati ya monoko na ngai te. Il y a des pasteurs, il y a des apôtres soi-disant des prophètes qui couchent avec des femmes d'autrui, des enfants d'autrui qui basa makambu ya mabe na soni kutu ko na kati ya ba vidéo boy. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car la lumière est celle qui manifeste tout. C'est-à-dire, ce qui est condamné makambo nyonso basalaka, c'est que tant que tu as reconnaître sa bino yango, ko révéler na yango na et pas na bino nyonso wana est déjà condamné. Pourquoi? Parce que ce que yebi que mutana ba mazo biso azoko kosa yo, tant ba di ko funaka munoko palo ba tu vas lui dire non. Ce que tu me dis là, ce sont des mensonges. La Bible ne me dit pas ça. So mutu bien sûr que non, ma sœur, pendant que ça la délivrance, il faut n'aller les prendre en date. Non. La Bible ne me dit pas ça. Pour faire la délivrance, tu n'as pas besoin de venir dormir chez moi à la maison. J'ai besoin seulement que au paix de Christ, na yeba Yesu. So na yebi Yesu, c'est ça ma délivrance. So mutu bien sûr que non, ma sœur, soko lingi makamuno fungama, na fin du mois, soko zumbongo, pesa 10% ya nini, bien 20%, pesa kutu ele kana na 10 ponza mbasa la yo. Yebi c'est non, c'est pas ça. Yesu aki okufa pona ngai, na futa ke loko moko te. Comment est-ce que Yesu
pona bomo ya seko na futa ke côté bongo pona moi likambo mukena ngai bona futa. Il faut mutu aya pas comprendre que tu connais la vérité et lorsque tu connaîtras la vérité va te rendre réellement libre de tous ces escrocs, libre de tous ces menteurs wazakoya nakata bomo inabino. To continuer. C'est pourquoi il est dit: réveille-toi, toi qui dors, et réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Yango le bami le biboye la muka yo tuzula uza kulala, c'est-à-dire bazo kosa yo zo mona mozo lala, bazo kosa yo zo mona mozo comprendre kakate. Toza koteya, toza koloba, toali ko pesa ba verset biblique dans la parole en Nzambe to ebisa yo, mozo kakakate. Mais tu suis les mensonges. Ozolanda ba maramba lokuta, c'est que ça mutako kufa, la muka yo za kolala. La muka ndeko tellement pona bo moina yo, tellement pona vie chrétienne, vie je veux dire vie éternelle na yo, tellement pona libota na yo, tellement pona bana na yo, tellement pona mobile na yo to mwasi na yo. Mutu moko ta ko kozwa passe na yo donc koleka yo moko. Mutu moko ta ko kufela yo koleka Christ denga kufela ki yo. So même mutu akufela lelo, mutu na zali dini pona kufela yo te, polo biko oye so pesa biso, ye akufela biso na ekulusi ya zaki mo santu, po biso ba sumu kitoko kuma ba santu. Ya kufela biso tuzaki ba pauvre po ye azaki pauvre na ekulusu po biso to comme loba riche na kati na ye ya kufa ki pona biso alobi que non venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués je vous donnerai du repos ce que yo ye pa nkolo akopesa o kimi o muta kopesa te ko luka pasteur te luka frère luka pasteur akopesa o maloba nzambe biso que non ndeko tanga bible yes alobi senga bakopesa yo yes alobi donc frappe on va t'ouvrir yes alobi soko za likambu kota na chambre na kanga porte prier ça dit mutu azo peso maloba pur de mutu o za mwana na nzambe ya solo mais mutu aza koluka yo za la dépendant na ye wana za mwana na nzambe ya solo te bandeko na ngai to continuer. Prenez donc garde de vous conduire soigneusement, non comme des insensés, mais comme des sages. Mais vous prendre garde, il y a que se conduire bien. Bon se conduire bien à ma famille nabino, bon se conduire bien à ma botte nabino, bon se conduire bien à misala nabino. À ta place où ça la musala, muta mona vraiment que ça moi na nzambe. Ba mususu basa ba na nzambe kaka na internet, to ba na nzambe kaka na ndaku to na kati ya église na bango, mais so comme na kati ya musala a changer face, a changer identité. Mais yo zala conduite na yo, ezala bisika nyo so zala, ezala toujours malamu lokola mwana na nzambe. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tant que ça la nyo so sala wana yeba ke batan o to zana mona mokile tikali ezana ngosusu mingite. Bandeko na lobi ki na vidéo musu elekaki. So zana 50 ans lelo ndeko na biso vérité, so ke tikali o mingi eza 30 ans. So que tikalo mingi eza 40 mneza na suka kutu po 50 ans les choses kokisate puisque 50 ans na yo eliko bakeno o vivre vie na yo déjà donc au lekisi plus de moitié. Alors ce qui est yo oza mwana nzambe o sala nzambe de vrai et que monique âge zo poussana mais faut qu'on weli ça de façon que tant na yo et que na maïté afin que nyonso sala lelo ezala e botambuma depuis oza chrétien batu boni aussi au théâtre Yesu depuis oza chrétien batu boni bandimela Yesu au travers yo depuis oza chrétien sacrifice nyo sala na kati ya bomona eloko nyo boya ko sala pona Christ mituna question ndeko mituna question. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Bosa la bazobate. Bosa la bazobate, bosa la maele bozoyeba eloko ni nzamba lingi. Musu oza la problème au lieu o mi pesa na Christ à 100%, yozo kende non na kende ko sambla na bandeko mususu na kota prière bonabo mais tu es parti les choses là que tu es en train de dire bango bazoko ko makambo zo koloba na kati na bino wana misu basa bandoki na kati na bino zo ebate ndeko na ngai. Il faut oser une intimité yo moko na nzambe na yo de façon que mona gloire na ye de façon ka yo po ya yo kaka mutu avant que tu aloba yango soki na problème ko ki me pas batute ki melande pa nzambe nzamba ça na besoin yo ndo pesa ebo moina yo afin que soko pesa ebo moina yo yenda ko comprendre que oui mwana oyo aye pa papa na ye du papa ko pesa yo libanga te na place ya lipa papa ko pesa nyoka te na place ya mbisi du akopesa yo loko ko na kati na salon demande na yo et surtout soko senge kimia ya sa nzambe wa pesa ka kimia po kombo na epe ali Yahweh Shalom ça dit na kati na kimia zali du okozwa kimia pa na sans problème to comme aussi ça to mi ko chuter
Et ne vous enivrez et pas du vin dans lequel il y a de dissolution, mais soyez remplis de l'esprit. Bolangwa lotokote, bolangwa masangate, mais bolangwa nde molimo santo. Molimo santo azan la kati na bino, il y a des gens même avant atea ameli whisky po alo makamba vérité o batu o yayo kakasoni pona koloba. Mususu mona pa ameli whisky po atea no makambo eza makambo nzambe te moko aki kala en Allemagne awa lobi ke no vodka eza masanga ya ba apôtre batu ba bible solo wana awa. C'est pour dire que mingi baza koya na komba nzambe bali bato ya nzambe te bali bato ya satana. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur. Boyemba banzembo malamu bia o ba cantique pona nkolo bino na bino et puis boyemba donc boyemba na kati ya mitema na bino pona lokumu na nkolo. Rendez toujours grâce pour toutes choses à Dieu notre Père. Nyona nyonso ko na kati ya bomweno moninga na ngai kumisaka nzambe tata na biso. Au nom de notre Seigneur Christ, et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Bisogna surtout continuer ko banga nkolo wane nkolo kozwa réellement le kumu na kati ya bomwe na biso pa kozala ye moko rocher libanga na kati ya bomwe na biso o esimbi ndako o biso moko tozali. Ndeko yo o landi ngai nakomi na suka bolimbisanga ngai alobaka mbangu soki bo comprendre yango te eza nango video bokozongisa so sima bo répéter soki ba question zali botuna biso tokozanga te ko répondre bino kolo apambola biso. Shalom.